Seigneur. Yaya tunanga nini yaya? Nini yaya? Il est quoi pesinga munoko vertige misu mulunga mukusana foi. Yango yo. Yaya koseka. Yango yeye. Koseka na poto eza médicament. Awa na kin. Ba négligé biso. Sebi kosuba na koseka lata kashkush. Yaya tunanga nini yaya? Nini? Tokotanga ba communauté po ba koyina biso. Oh Seigneur. Yaya ko vivre bana bato mbongo na ba pauvre za ndengi moko. Te. Mutambongo soki ero ya zawapi na internet, Facebook, WhatsApp, Viber, Imo. metala bata passe ero ba zawapi. Misusu ba doteka ba galette. Ah Nzambe Seigneur. Yaya. Ko saka na bana bata mbongo na ba pauvre eye banaka. Mwana mutambongo soka saka na na français avec tendresse. Tendresse. Oyoka. Pérézoque, Pérézoque, donnez-vous. Kende na ba commune mususu. Oh Seigneur. Ok ndokuta nde bana ba wasakana. Mwana wasakana bo sate na bonkele na kikuluna. Zako sakana bana ba commune mususu ra. Ndaka sumbinye. Ah conseil ba petit. Oh ba petit. Wale za mabe. Yaya. Bana bato mbongo so balamuki na tongo ba senga papa mbongo mikate ba senga na français avec tendresse. Tendresse. Oyoka. Papa donne-moi les 50 francs, je vais acheter le beignet. Kende na ba commune le roi makala bumbu selemba ongaba. Mwana so lamuki na tongo senga papa mbongo mikate na bosoto. Na posa robota. Esili. Je senga mbongo mikate bana makala oyoka. Père ta kamar na pembasu. Ngai mokakata ni na beteste. Isakulika tirana nga mokolo nini. Mokolo kange mokolo ngai. Pela tambola na kumisa koma na yo. Ngai mwasi na kilekota nga mosomi na mibale. Isakulika tirana nga mokolo nini. Mona bota la foto sose simila na yo. Bokono na ka esila yo. Ngai batime imwana na time yo ngayo. Yesu akuli para ntila na nga mokolo ninye. Mona ganga fils de la vida tabato baboyi. Bendisu na ka emre. Kasi bapasi yango elati nzoto balobi na boya yo. Moyo saleli ngate. Kasi nyoko elati bomoi na ngai balobi na boya yo. Moyo saleli ngate nasala nini. Nasala nini ngai oyo.
Dans un type à la bleue. Pigo va se recherche. Pigo. ngai mokakatani na Bethesda kisokulikala nzela nanga mokolo nini mponakange tokola ngai mpe natambola nakumisa nkombo na yo ngai mwasi makili ekotanga mbula 12 kisokulikala nzela nanga mokolo nini mpona botala fois audacieuse nasimbelamba na yo bokono na ngai esila ye ngai Bartimei mwana na Timeo ngai yo Yesu akulikola nzela na ngai mokolo nini mpona ganga fils de David ata bato baboyi me miso na ngai emona ye kasi bapasi yango elati nzoto balobi na boya yo osalelinga te kasi nyoko elati pomoi na ngai balobi na boya yo oyo osalelinga te nasala nini nasala nini ngai oyo bomoi na yo moyebilaka ya nzambe koka ezali te oyo longola na motema na yo eloko babengi kondima ye kondima ezali eloko omoni te kasi okutu ondimi ndima ye okobika ye la foi sans les œuvres est une foi mortelle iloba na yo eloba timo oyo tyaka na eglize yango nde misala ya kondima na yo molendo oyo tyaka na losambo nde misala ya kondima na yo celui qui manque la foi ne peut pas être agréable aux yeux de l'Éternel. Il suffit de croire que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Likolo ya konima samba batsela jobe bozio sentible eloko konimekanga minoko bakosi na libulu na Daniele likolo ya konima David akoisaka Goliath na bitumba ye nakumisa moloko nini sango yo papa nanga posalela naembelola moloko nini nakumisa moloko nini samba ya sabala pasego de Yahweh Salai Yahweh Salai Yahweh Salai Yahweh Sabe
est bon. Il est devenu... Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont restés avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia. Azali frère en Christ, et le cousin en Christ, et papa fait sa héritage. Azali sœur en Christ, et le cousin en Christ, et papa fait sa héritage. Papa yo pesa division, pesa biso provision, tolingi tomonane na biso. Esika maele ya bato esukaki, yo ya ebandi salela biso minene. Esika maele ya bato esukaki, yo ya ebandi salela biso ya kokamwa.
Salut très chers internautes, que vous avez belé de partout dans le monde pour nous à travers votre site, votre chaîne CL News TV, mon PPSK, Makambosika. Vraiment, nous avons essayé de kota na banda ko bino pour nous présenter bino kasi tozana mawa parce que CL News TV to le bara tolerana baye bazolela to sepelera pe na baye bazo sepela vraiment lelo tozana mawa to kolela bo elongo na famille Kabongo oyo ba uti ko bungisa bongo papa na bango Philippe Kabongo oya kufaki mokolo ya ledi 16 décembre 2016 awa na clinique universitaire de Kinshasa. Donc vraiment famille Kabongo ezana mawa ya kobungisa très cher papa na bango koko na bango ya na bango noko na bango na kombo ya papa Philippe Kabongo oyo azalaki kosambela na église ya bababa. Donc ndeto lubaka azaki mupostolo depuis 1993 bana kosambela na église ya bababa. Mais toto bito zo mama muke na parcours ya papa Philippe Kabongo. Papa Philippe Kabongo azalaki bongo ancien bourgmestre na Chilenge na Kasai, azalaki ancien bourgmestre pe azalaki na Sona, azalaki cadre na Sona, azalaki cadre pe na UPEN oya université, et puis azalaki cadre na Socaf bino boyebi société ya café, azalaki cadre pe kuna azalaki vraiment parcours na pe na kata ba fer ya toto waka diamantifère azalaki pe diamantifère. Mais lelo oyo papa ayeko kufa na maladie moko ya mikolo mike atiki bongo bana 17 donc to baka famille nombreuse papa atiki bana 17. En tout cas eza pasi kobungisa papa boy, et surtout na période ya ba fête boy vraiment baninga bazo sepele mais koto bino bozo lila. En tout cas eza pasi vraiment tema biso CL News TV to lelaka na baye bazolela to sepera na baye bazosepela to kolela bongo na famille Kabongo oyo pe moko ya bandeko na bango aza kuna libanda mboka na mboka ya Amérique Dinamo Kabongo oyo tozo présenter déjà ba condoléances bisika ozali zala makasi eza nzela ya biso nyonso. Papa Kabongo atiki bana 17 40 na esaki bino atiki 8 garçons na 9 filles. Donc atiki 8 garçons na 9 filles et puis maman azali atiki pe veuve atiki maman. Donc en tout cas eza pasi naza jala ndeko moko ya mobali awa na ebité moko ya bandeko ya mobali moko fa ya pesa biso mo muke parcours ya papa to ebité voilà tozo profiter pour remercier déjà ba o bazo soutenir bongo Dinamo. Place azali kuna na Amérique to cité bongo communauté congolaise mumba o baza na Jeslabourg o baza Jeslabourg bazo soutenir bongo Dinamo. Donc toujours remercier bon déjà président Elefa Dunia, Joël Mukuna, Chanel, Vie Aimé, Sabrina, Elmana, leader K, Benedi, Vadi, Nitouche, Gérard, Pichen, Trésor, Dodé, maman Émile, Vieux Rabi, maman Mami, papa Toto, papa Flori, famille Mbemba Mobimba pe bazo soutenir. Donc baza vraiment ebele bazo soutenir bon Dinamo la musique. Donc kuna place bon va vendre kuna na Amérique place bazo sa matanga vraiment baza ebele. Donc DJ Tox, Diclo, Christian Boukassa baza vraiment ebele bazo soutenir Dinamo vraiment bo simbe vraiment bon carré parce que ils a pas si kobungi sa papa na sana de comment ya mobile habité ceux qui azana ni na famille na zo pesa jambo te bonjour. Bonjour. Toko iba komono comment on a Redi Kabongo. Redi Kabongo za mwana papa Kabongo. Naza mwana papa Kabongo. Voilà, merci, mes condoléances d'abord. Merci. Kobungi sa papa eza pas si toko iba mke papa abela kito akufika boska. Papa abelaki tokendani pour hôpital. Après to landela makambongo après kotika biso. Ça combien de temps en hôpital? Ça là qui 2 semaines. 2 semaines en hôpital. Voilà.
ils ont vraiment pas si tous autant mingité toko baba bon souvenir nous ont gardé la mémoire papa za papa na aboti akoliso atangisio ils ont pas ce que bungi c'est pe na période où la fin de l'année ba tozo sepela tozo ko tambola sika ma bungi c'est papa ba souvenir nous ont gardé na en tout cas ba souvenir en malamu eza tellement ebelé que ko ambuyenga kutusona bina zo tanga ngwa tolala. Mais il y a bien pena on a kangi pona ezaka ndinga l'accès nzela nzambe ye pena zaki muto ya logique alinga prière makasi souvenir bien on a za on pena ye yangwana ndinga l'accès nzela nzambe. Maman, merci. Tu as minté, courage kaka, merci papa. Merci. Tu as appelé de comme ça, bonjour. Bonjour. Quoi est combo? Comme on a chéri, camarade de Dynamo, non, sister, lui, papa, master, on a Dynamo. Nous avons passé une montée mazate, bon, nous avons pensé à intérim, nous avons que master, on a une surtout, mais nous avons passé une montée matole et la papa, à tiki biso, papa, ça bien à biso, donc ça biso, n'a pas une tiki, mais tous les hommes sont nzambe moko zolokumu. Kolobani na camarade na yo Dynamo azolanda na musika parce que kobungisa papa eza pasi azolanda na musika na choc wana okolobani. On a pas neza boy donc master place aza kuna aza famille zate mo ba camarade mukeme aza kana kimia nzamba sunga ekaka nzamba sala kaka aza na kimia eza mamukili nzambe mta permettre que eza la bongo aza kana kimia nzamba bateliska za monsieur le normal. Et bon, on a libota kabongo parce que aux camarades à Dynamo déjà aux a la membre de la famille. Tara zala kuna mais aux a la famille c'est que vous avez déjà membre de la famille. Ou le bani na famille au batikali parce que perte ya papa zala vraiment passé. En tout cas na onyo sabatikali na opesa bango conseil moko bazala ini luka papa za susite pour mutasangisa famille za papa sko azate batikali na mama bazala ini banka de mama sakoli bazana mama na bango monde bazana boyokani luka papa akangisa ki bango alakisa bango nzela nzamba bazana boyokani poso baza boyokani zate bakabona sima papa o akebo ezala mabe bazana boyokani bango ensemble en famille. Voilà, merci Olobi Kombo. Chéri. Voilà, merci Chéri, merci. Mande connais so au besoin d'abiso vraiment papa akufi bon le 16 décembre papa botama bon le 12 janvier 1930 donc papa akufi na 86 ans déjà akola ki mom mais les arabes pas si rebung sa papa biso toza toujours awa toza na résidence familiale nae. Bobanda bomona kinde to bandaki depuis kuna na campus place corps ezalaki na morgue tozu corps to yinongo awa na résidence familiale na Lemba Salongo et puis to kokende nango na limité place et ko zala exposé donc place VM mortuaire et ko salamati lobby de place pour koting kaye na dernière demeure na ye awa eza mentionné te mais to koye bango kaka place akokundama to koye bango pe to ko communiquer bino vraiment ba condoléances na famille nyonso ya papa kabongo o baza na Kinshasa topé na libanda ya mboka na communauté congolaise besoin de biso pe na Kasai na dans la grand Kasai Momba parce que azam moko ya ba Kasai tiki biso vraiment ba condoléances na communauté na grand Kasai Momba en tout cas bozalaka makas na ba o baibaki ancien bourgmestre ya Chilenge papa Philippe Kabongo azali susute l'amsusu bana tutanga na classe na yebie ancien bourgmestre na yebie ngana vana na mbujima eto na Chilenge na yebie donc azali susute atika kibiso depuis le 17 décembre le 29 décembre des jours cornae et bimi borokende kokunda ye mokolo ya lobby en tout cas restez toujours branchés caméra na biso zo sara musala pona ko sepelisa bino nyonso merci.
soit Morali Soso, ou bien en Europe, la place à Soso, au Koyeba, au Pika, place Papa Louis Nazali. Toseki Kwami, Yamini, à la reposer.
Voilà, chers amis internautes, quand on est dans le 30 décembre, jour où on a bongo papa Philippe Kabongo na dernière demeure na cimetière et nécropole. En tout cas, ils ont vraiment pas si biso toujours compatir quand même la famille Kabongo na Dynamo Kabongo na aussi Kabongo a coupé papa na kasina za pena ndeko na moko ezo zo bien impressionné par rapport à liwa ya papa na bon nege soka za papa na so nous connaissons papa côté na bité mo à quoi se présenter na pese jamboté. Bonjour. Bonjour madame. Oui, tu connais pas comment mon nom c'est Henri Kalonge. Kalonge pas papa Philippe Ozane. Pas papa Philippe na mwana nae. Mwana ye liboso. Naza mwana ye ya 6e enfant. OK, 6e enfant en tout cas ils a passé mes condoléances na c'est papa Abino mais personne les a ni par rapport à lui papa. Oui, ils a passé, c'est une perte pour la famille. Oui, papa pour Nabiso, il a été un éducateur. Ce que j'ai hérité de mon père, ils a abandonné Bisabiso. C'est lui qui refuse toute jouissance matérielle et financière, fait de sa vie une œuvre d'art. Il y a un moment tout au long de la vie à payer sa cupidité à Mongo, à la amour du prochain, à qui souper na rigueur na makamota les classes. Ceux qui biso de sa classe, ils ont pour la rigueur nae. Il s'est privé même de l'anda comme un foot à mon ami Nerval. C'est ce que je retiens de mon père. Tu retiens de ton père, tu as mon père awa ba poste donc baba baza awa donc l'ex papa maman zaki ko sela nzambe makasi to éviter papa ku fatigué libino pe mo eloko wana donc est-ce que bon respecter parce que ming ba sambela ka so papa za envie to la de la prière mais so papa za to mo ba kinso ba tiki to éviter surtout et pas na bino e cause à l'exception. Bon papa est démocrate, a non imposé biso religion té, ce qui fait que ngana sambelaka biso to sambelaka mais ngana sambelaka na chapelle des vainqueurs contrairement à papa nanga yazaka baba azaki d'abord chrétien catholique et puis azwaka bakumoko na vie tant azwaka bakuwana baba moko yebisaka avant na vie na kozwa bakuwana tant azwi yango yango mosalaka à se convertir comme baba. Voilà, merci. La bande de Konono, so baza na France, baza libana mboka na États-Unis, bazo lando yo babobu boza na passe na choc et robungi sa papa Philippe bazo lando na mito ko bana bango. Na so bon courage. Eza vie toyaki mabele to kozonga potulu. Eza nzela na biso nyonso, mais soko auto retenir na papa na biso za intégrité. Donc kaka ndenge akolisa biso ndenge na kosenga moko na moko alandaka ba orientation ando pesa biso depuis bumwa na tilelo bolingo ezala tolingana te po yazalaki en vie côté ya kei amona kazate mais totikali kana bolingo. Voilà, merci papa Henri, merci na bande de Konyoso bazola na biso toza awa na limité 10e rue place corps et papa Philippe eza exposé bientôt là ezo kende bongo na cimetière ya nécropole toza on a toujours de relax bino si place ba kende kotika papa Philippe na dernière demeure na merci.
komema nzoto oyo mpona kokende nango soki motuka ekomi bakosala biso tingi mpo totombola nzoto. Alleluya. Se biso ndenge tokokontinue esika nini tokosuke. Alleluya. Voilà, nous avons papa Philippe Kabongo. Oui, merci beaucoup pour la mutuna. Nazana pasi mingi na kasi mutema na ngai. Ko perdre papa na biso. O nazo senga ka na bandeko. Ba leki na ngai ba ya na ngai to sala na bolingo, to sala uni, to sala bomoko. C'est ce qui est important vraiment. Nga Gina c'est Akabongo. Gina c'est Akabongo ndeko na azolanda o na musika na Amerika zayi moko azolela papa na minto. Ye moko okoloba na ni dinamo zo. Ndeko nanga obi ya sa wapi? Na Amerika. Na Amerika ya Jean-Jacques, vraiment à samelela pe biso nyonso toza awa. C'est qu'on demande à Dieu tous à na bolingo makasi, tous à la bolingo l'amour. Bien sûr, c'est dur, ça arrive qu'aux humains, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Ce que je demande, c'est qu'on est tous à la bolingo makasi entre biso moko bana ndenge totikali. Papa zate biso bana totikali tous à la bolingo makasi. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Ouais, bonsoir. Comment on a eu Madrid Ngandou? Madrid Ngandou, l'impression est par rapport à lui à papa. Oh, l'impression, vous savez, c'est toujours triste. Dans de telles circonstances, surtout quand vous perdez votre père, ou azali pilier à famille, et ça vraiment passe. C'est un moment vraiment difficile. Mais étant que chrétien, tout ce qui est un moment. Donc, l'impression d'abisso, azali. D'un côté, il y a tristesse parce que c'est la séparation, mais de l'autre côté, nous sommes un peu dans la joie parce que c'est quelqu'un qui a servi le Seigneur. C'est dans ce sens-là. Merci. Dynamo Azolanda yo kambino quand même boza ensemble bozole la bozé belé mais azole la yemoko Azolanda na Dynamo na ko bisa courage petit frère. Vous savez, parcours il y a papa. C'est pas rien que papa atteigne 86 ans d'âge. Ce qu'il atteint dans c'est un robiste. Donc c'est quelqu'un qui a marché dans la droiture, qui a connu le Seigneur
na âge mora bien et yango te permettre comme abo. Donc tu dois être fort. Sache que nous sommes de cœur avec toi, même aux Musika, mais tu es là quoi. Hein, Yoebika, tu es là. Voilà. Voilà, merci. Namoni bango bazali, mais en attendant vraiment loi excusez-moi mukie na pesa bazolanda biso donc bao bazali bana mboka adresse place Dynamo à recevoir tout dimanche le 8 janvier 2017 na résidence naie donc place avant d'Arapido donc les abongo na avenue bon Tozon moi sima a combien à Abréjan moi mouké à Abréjan to comprendre vraiment ta quelle adresse avec bana mboka to ko ko bongo to ma to pesi bongo et ça peut monter donc à continuer la biso adresse mais entre temps tozo remercier bande connait so o bazakuna o bazole la bongo na Dynamo ka bongo donc na frère Nash papa Jeff maman Mado maman Roseline baza vraiment ébélé na France tomoni bongo Jacques Ndemba et puis Naomi Chagui Gérard Sandra tomoni sous Stéphanie Gino Bena Micha Mambongo et Rose abosani bongo te pasteur naye conseiller naye Moline na pasteur Alain bango baza awa na kini bango bazo benga Dynamo na musika po na ba assister ye ezanzela ya biso nyoso tokopesa kaka courage na famille ka bongo donc Dynamo a ko recevoir batu dimanche 8 janvier 2017 à partir il y a 17h l'adresse est à 644 S Académie Sainte. Voilà, c'est un peu compliqué. Tokomango kawana, tokomango parce que y a après c'est adresse Coco. Les Coco ya papa. Bonjour. Bonjour. Comment on aussi? Sephora. Au père Coco, chérie, impressionnant. Le seul envie que j'ai, c'est que Dieu lui garde où il est, qu'il lui protège, parce que c'était vraiment un papa merveilleux pour tout le monde. Il était conseiller, il était vraiment merveilleux, tout le monde l'adorait. Comme je l'ai perdu, ça m'a vraiment touché au cœur. Merci, il faut être forte. Hein? Oui, merci. Merci beaucoup. Merci na bande konoso bozu vraiment libaku ya kolanda biso vraiment o alingi to c'est les reportages ya matanga ya feti numéro na biso eza na écran wana donc autant aux otala wana zo na numéro ya biso c'est News TV mon pépé c'est katoza wana donc contactez biso tokoya tokolaxer la bino matanga eza la fête eza anniversaire toza wana toujours pona kosalela bino musala merci à NTP Prod papine zola meso yoyebi toza toujours awa tozolela papa Dynamo kabongo kala mingi te awa bazokende kotika ye na dernière demeure na ye mais avant akeba kende cimetière ya nécropole entre temps golo azos de la biso non ba image le temps pe Dynamo atinda bongo adresse ya bien to communiquer bino bandeko o bozana Amérique na France o bolinga bokende par exemple kolela na Dynamo to pesa bino adresse wana bokende kolela na ye elongo merci.
Merci, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Chers parents et amis, nous voici tous réunis sur cette place de l'éternité, dans le jardin fleuri de la nécropole de Kinshasa, pour accompagner dans son dernier voyage Papi Kabongo Chibalabala Philippe. Nous sommes là pour lui témoigner notre attachement à ses souvenirs et lui rendre un dernier hommage solennel pour tout ce qu'il était pour nous. Oui, en pareille circonstance, et pour ceux tous de sa famille ainsi que de sa communauté. Il a eu une vie communautaire de fervents chrétiens, engagé dans l'église apostolique, communément appelée église de Baba, dans la commune de Lemba, où il a œuvré comme Boubatis, jusqu'au jour où la mort l'arrache à notre affection. Ces nombreuses bonnes actions vous ont sûrement marqué ou impressionné. C'est ainsi qu'aujourd'hui vous êtes venus pour lui témoigner de la reconnaissance ainsi que l'attachement à ses précieux souvenirs. Chers familles, chers parents et amis, oui, à propos de Papi Philippe, tout a été dit. Et nous ne reviendrons ici que pour affirmer qu'il a été un homme logique face à la vie, puisque nous sommes persuadés qu'il a vécu dans la joie et la plénitude, qu'il a donné toute sa jeunesse, son énergie et son amour pour le bonheur de sa famille, de ses parents et de vous tous, ses amis. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. C'est lui qui perd la vie un jour, la retrouvera. Nous chercher à rendre visite à Papi Kabongo Chibalabala Philippe, à son adresse du numéro 42 de l'avenue Buchikou, dans le quartier Salongo, dans la commune de Lemba, ni après le culte dominical dans son église. Car, à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. C'est ici, désormais, qu'il reposera la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Polaris, à les 21 au numéro 960 de la rue de Rêve. Je rappelle son adresse, quartier Polaris, à les 21 au numéro 960 de la rue de Rêve. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa famille, nos condoléances les plus sincères. Notre cérémonie touche à sa fin, tout en espérant que toutes les évocations ci-dessus vous apportent un réconfort et s'ajoutent au souvenir de sa mémoire, que votre vie reprenne malgré son absence, que tous les mots et gestes de consolation et de réconfort moral contribuent à l'apaisement de votre tristesse et que le temps de faire votre deuil vous aide à continuer sûrement votre chemin.
Maintenant que Papi Kadogo Chibala Philippe mérite la paix et le repos éternel, que nous allons dès à présent confier son corps à cette terre généreuse et accueillante, tout en souhaitant qu'elle nous soit douce et légère, et que nous prendrons congé de lui, nous pouvons dire au revoir dans la langue chère à ses aïeux en Chiluba, en lui disant Tatou, Filibueto, Wayabim. Je vous remercie. Chers amis, je vous prie maintenant de venir derrière le corbillard et ainsi accompagner le corps de Nous invitons les accompagnants de Maman Zapa, Sankweno, Evelyne, à bien vouloir prendre place sous les tentes bleues, s'il vous plaît. Uniquement les accompagnants de Maman Zapa, Sankweno, Evelyne, sous les tentes bleues. Nous allons commencer la cérémonie. Enterrement. C'est pas très juste. Ça, c'est bien. Déclaration du président Vous irez encore au Froscan pour récupérer ce qu'on a écrit ici. Pardon. Permis d'élimination.
Nous ferons d'abord la descente et ensuite la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, ou à un pasteur, ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière. Et une fois descendu dans le caveau ici, on n'y met que des fleurs naturelles en signe de revoir. Et pas de fleurs plastiques ou synthétiques, ni de vieilles habits dans le caveau. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Et les fleurs plastiques que vous avez amenées serviront pour embellir la tombe. On les mettra au-dessus de la dalle. Et quand la dalle sera sèche, après quelques jours, comme vous voyez partout ailleurs. Et les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, prendra 30 à 45 minutes. Et si la famille veut, elle peut laisser un ou deux témoins qui assisteront aux travaux. Auquel cas, il vous faites confiance. Vous pouvez rentrer, revenir demain ou le lendemain pour voir comment on a travaillé. Merci et maintenant nous allons faire la descente et ensuite la parole sera accordée au pasteur pour une courte prière ou à un membre de la famille pour un dernier mot. Attention, doucement. Vous pouvez chanter. Nantango alimisa urutu nangai makamnyo swasara ya mabe numbukiri oyo apese sika ya kimya wapi koko na bisa Abraham afandi Isaka mwana na yembe Yakobo nasengia solo mukiliza ya bisote kolo sagisa baada ya kabongo yomoko sagisa baada ya mkendi bisa yote kanga botema bana batikadi byamwe bangwawo batele moko na moko ngai moko mpe Mukendi Celestin onkombo ya Yesu mwana na yo amen. Wali bakostolo haleluya bapaza moyo haleluya tutokula kakese balwa mkesha minute mkesha ngolaga kuyiga soma sumara jabaluna wani munene wayizelela wayizelela